ozobima kaka boye mama Dorcas obimi na tongo boye okozonga Gloria okozonga ndenge obimaki te parce que otikaki journée na maboko ya Nzambe te. Bien aimé, tapotez, sécurisez live. Que Dieu vous bénisse, maman. Elisa Ozawapi. Tout tapoter live. Naebisaka biso to bima boete tongo oyo eza tongo makambo ebele butu ezalaka butu makambo ebele na katikati ya butu ezala makambo ebele elekaka pendant la nuit toti kolanda 3 jours ya pendant la nuit to moni makambo nini oyo mutu bakoyi kosala o pendant la nuit na tongo la muki vie eza détruit. Butu moko ko bongisa vie na yo mais butu pe moko mama Elise ko bebisa vie na yo ko détruire vie na yo tikali par terre. Ndeko tabita biso basali na Nzambe biso ba na Nzambe toyebi importance ya prière toyebi importance ya koloba quelque chose mama Rose et pas ya Nzambe toyebi quelque chose ya koloba mama Odette et pas ya Nzambe mwana na Nzambe mama Fanny Kuyena kobimaka pamba ti sa koloba quelque chose et pas Nzambe faut sécuriser bon moye pas ya Nzambe femme de distinction. Moi si oya mayele moi si oya boanwa moi si ya boanwa aza moi si oya vandi sa prière na kati ya ndako na ye yo komona ke Nzambe kokoma komema ona ba dimension okomona ke Nzambe ba ndoko peso mayele okomona ke na kati ya ba situation difficile mama Brigitte Nzambe koyeba nzela nini ya kolekela yo. Bien aimé dans le Seigneur ndeko na biso moi si azana lina lobini lobi mama nalukaki bana misala nazalaki na mbongo na kuye komona pasi na poto na mkina Kishasa nazalaki na mbongo nazalaki vraiment bien mobali na ngaba neko sala na banque centrale na Congo tozalaki bien tobande ko vivre bien. Alléluia. Mage na botite na botaki pete n'époque wana nazalaki na bana mibale oyo nga na bana ko bokola bana ka o nazwaki na nzela na bakanali ya bakopine na ngai bana mibale na bana ko bokola bango mwasi na mwana mobali bazalaki ba mapasa fa faux jumeaux comme on dit. Mama na biso bana ko bota tazaki na mbongo ebele mobali bale ezalaki erré azalaki errez na libala ne pardon na mobali ne bazalaki erré bazo vendre ensemble basalaka nyonso ensemble mobali azosala na gare centrale moi azoteka na zando azali koteka biloko ya moko te na étalage non mama na biso azalaki pena fournisseur azwa ko fournir ande koteka ba ballon ye mutu abana koteka ba ballon dépôt ya ba ballon bato bastekaka na étalage na mesa bayaka kosombe pana ye azalaki bien mama j'étais bien ba poto oto ya ezomisa biso sima oui ba poto a des fois ezomisa bato sima. Mama zui bana wana muke na aja 8 ans mwana mwasi na mwana mobali abina bokoli bana wana na vanda na bango mutu ayebi te ke bana wana bazalaka ya ngate ngala mobali na ngato bomba sekele na biso sika to uta kozwa bana biso to bomba secret batu bayebi ka ke bana na bango poto longwa ke sika o tozalaki o muki mobimba yebi ke na bota kate place oyo to banaye ko futela tapoter la Yves la famille toye ko longwa place wana to banaye ko futela toye ko somba ndako na biso na zona kini tant toye ko somba zona kini esalaki ngako to bien pona pusela ki pena pembeni ya zando to vanda kana mobali na ngasala na banki ngai na tekaka ba ballon na zando bana biso bazokola bana wana bakola ki l'éducation moko oyo ko kozwa idée te tofanda na mobali nanga na ko sala voyage moko ya Canada na kendaki Canada 2 mois parce que nazalaki na maladie moko esengaki ke basalanga opération nde naki kokende Canada nazaki visa ya kokende et place on nazaki visa ya kokende na mboka mikila mindele ezaki Canada nde naki kokende Canada tant na comme na Canada situation on akendelaki po basalanga baisi batali maladie nanga babike ezana mukie moyen na niveau o ezali moyen bimisango ezakeza maladie ka ya biso basi na libumu il faut na zela mukie donc na vanda 2 mois ba pesinga bakisi moko na omela pona ko neutraliser soki nini na sali na libumu kuna e bongo ba melazaki obligé ya kolandela kirwana na vanda vraiment na Canada na zwa kirwana bien pris basalanga opération parce que spécialiste ya maladie onga na bane ko tumisa nango to betaki ne to monaki na Canada yango na senga ki visa ya Canada
Maman biso asali 2 mois na Canada. Atikaki pana na papa. Bapasa bakoma déjà na 19 ans. Bapasa ba continuer classe, bazalaki bien basolana na maman na bango na téléphone. Bana wana bakoli na kati ya libota oyo bayebi kutu vrai maman na bango te. Parce que vrai maman na bango tanga botaki bango akufi. Akufi na âge ya 3 mois mama leki oyo andimaki kozwa po mama ya mama pasa wana na mama leki atikalaki na bango tango vrai mama bango akufaki babota bango ka mibale papa na bango na mama na bango bakufa bautaka mbandaka de bayaka Kinshasa tango mama aboti akufi atiki bane pa leki pa zaki déjà malade avant ya na ya bota ya na ya zaki malade te ya akufaki na kobota tango atiki bana nde leki azui relève leki ayeko bela leki ayeko kufa nde place mama na biso wana ayaki kozwa bana wana parce que mama na biso na mama leki bazalaki ba camarade azobenga camarade na azoyebisa ye bana leki nanga baza ya bana ko mema aide et pas ya camarade na ye pendant que ya na ya kufaki omoni soko boti te kozala na bato mususu babota te bazaka na mitema mabe o nzamba sali bango ngolu na lute ya kozwa bana bazalaka na mitema mabe misusu mais misusu bazala na mitema malamu ayebike na koseme na kosala bana maninga malamu nzamba akoki mpe kokanisa ngai c'est ça nzambe akoki mpe kokanisa ngai mama na biso abandaki komema lisungi epa camarade na ye epa bana ya camarade na ye ayaka wana azoede bana azokala mosu bana nakende ya bango na bana baza mike epa na ye soki akosala te ba weekend neti akeli zandu te azwaka bana wana vanda mesalaki deya na bana wana camarade ne maladi lea mpena camarade ne aye kokoma siko maladi mpena makasi akoti hôpital nde mpasi mama ya biso akozwa relève jusqu'au bana ye na ye epa na bango bamapasa Azongi mwa mkesi ma poto se comprendre maman Nancy Claudia que Dieu vous bénisse pour votre présence. Tout tapoter live s'il vous plaît. Mande camarade na ye aye kokufa. Tangu muninga na ye aye kokufa bakundi muninga bazalaki sous na famille na Congo te na Kinshasa RDC bazalaki sous na famille te mama Fifi Mbomba. Nde place ndeko na biso mwasi azaki na motema munene lokola pa botaki taye kozwa bana wana. Azwaki bana wana na âge ya 8 ans na lobi bien 8 ans bana na bavandi na ye na 3 mois 4 mois 5 mois ti bakoli na mama leki na bango mama leki na bango ayeko kobela makasi ayeko kufa mais mama na bango akufa kaka lera bimisi bana naissance bana na ende akufi yango moni photo respecta ba mama po ba mama ba peps ba koza capable ya kopesa même bomoy ekei po bana moko beba vivre na sena moyi. Maman ezwa bana 8 ans, 9 ans, 10 ans, 11 ans, 12 ans, 13 ans, bana na ye. Pesa bana ko futela nde ba yeba ki ke ya botaka te. Lera longo kuna somi lopango ne na zona kini amemi bana wana ke na bango bato ba vandi na quartier wana. Ba moni mu couple mongo boye ba ena bana bango mi bada mapasa. Muta ko beta pe di solo ke bana bango azati. Bana bango te pardon azati. Bavanda mama eko kende na ngaya zoki maladi wana kenda ki Canada ba ebisi fa vanda 2 mois kuna watiki bana na 19 ans na mobile na ye na mwana musala na ndako bana na bana otanga na école moko ya bien mwana moso na zwaki penda so ya bana na lokola ya yepo abinzambe asalinga ngolu te na bote mena nzela ya muninga na nga bana muninga na nga na yebaki bien mikie na ziba ngo bano bana nga ye na mobile babomba secret mbana wana pende baya wana bazwa bango na âge muke bayebaka te po bande komona ye mama wana depuis na âge 3 mois 4 mois ayaka kosunga bana wana bayebaka ke mama wana ni mama na bango moku tuta betela bango lisolo ke o bazwa kibino basaki boye mutu te ni na famille ya mwasi wana omoni biso na Afrique so mutazana mwa mbongo basana mo capacité ya kobomba secret na ye po bayebike mutu asungaka bango ye wana yebo pas akini na famille pe ya munene sondeni nango na Congo te bavanda mama biso akendaki 2 mois azomela bakisi kuna babenga na bana ne basololaka mama leki na opération mais opération mama lekaki nango esalamaki bien te opération vraiment elekaki na ba condition ya bien te et compliqué ki mama mwa muke sengi ke mama aumela mwa muke na Canada mama fandi na Canada deuxième mois oba ebisaki ya fanda pona bakisi ba ko neutraliser soki place on fait ba longola soki fibrome soki nini so maladie ni mama zaki na ngona libumu na yebite donc ba ko sala passer opération l'équipe bien te mama ko batikali na kuna vandaki 4 mois na hôpital selon lisolo na ye
tanga bimi hôpital boyebi ke mutu abimi hôpital fa luka zona makasi ba otika o mata avion ka bongo te ozonga boyebi ba condition na biso bato tovana na mboka libanda. Maman ba pesi 3 mois ya repos zwa 2 mois wa salaki zwa lisusu 2 mois lisusu asalaki na hôpital esali 4 mois atanga bimi hôpital asisi opération ba pesi 3 mois ya repos 7 mois esali 7 mois presque 1 an mobima mama biso asalaki na mboka libanda atiki bana na papa na mwana musala. Mama biso asali plus de 8 mois ayeko zonga mboka musala na epe bando kene bien parce que mobali na bando landela musala et puis bana misala bazaki wana bando teka na dépôt na ye voilà musala na yakuti yango bien mama kozongi azongela pe musala na ye na zandu ateka na ye na zandu so azongi ka na poka mwana musala na mwane ya mwasi ya lipasa ya mwasi esimbaka te mwana na musala mama na umbeli na mwana musala wana bi mama an nasali na mwana musala na ngana presque 19 ans nayebi mwana wana tellement bien mwana naza muyibi te mwana naza mutaba problème te mwana nga ya lipasa ya mwasi komika mko ya kize ko akize mwana musala yibinga akoti na chambre na nga asali boye bakovanda 2 jours apekisi bango lobi na ba discuter azo sala boye nalingi te nalingi kotaka na chambre na nga te mwana musala na mwana na ye ezo simba te mama lobi nazo yeba te bazo welela nini so wabini mkomsu na siliki pa na tongo avana ke musala mwana bando ki classe ala muki na tongo na bakanda abeta mesa mabe asala boyeme azo twa mwana musala mutu ya lingi te mwana na ya mwasi na lingika mwana musala wana alongwa mwana musala na kene mama na ni mwana musala oye mtaboko libino azibino mukebo ena ndako bukuti mwana musala ya tokota na mwana musala oye mta bandiko edebino mukie mwana na yebi bien aza mwana simba kabiloko na ngatala na keimbo kambibanda na sali plus de 8 mois na zongi na kuti ndako na ndenge na zalaka mwana wasala ka ménage ndenge nga na lingaka na ndako na ngeloko ebungaka te mwana abatela kabiloko na nga nyonso aza mwana moka vandi na nga mingi na kokotika ekaka boye te mwana na mwasi alobi so mwana aza na ndaku ngai ekosimba te mwana na ye ya mwasi ya lipasa ezosimba te lipasa mobali alobaka na ye te abetaka ne makamsu karaki pa te totapote live la famille femme de distinction mwasi alobi nakosala nini mama biso akende aketeka ntango aketeka bika bato basalaka ba évangéliste batambola na bawenze bateka na bawenze mama yo kukuta na prophète moka apasa vandaki alobi na bale kutu konimba na dépôt na nga libanda nazo nimba bala misala baosala na bango na vandaki tellement na okaki na otako lia na oki mwa pongi na leki na pongi siko na sa pongi na nga na olota lipasa na ngai lipasa mwana ngai ya lipasa na mwana musala nga ba owelela ndenge loko ondenge loko monde e ballon ondenge loko monde e gonfler bazo welela ye lipasa nga azo benda mwana musala nga pa azo benda bazo welela loko abina sa ndoto alali azo lota bongo na kofanda na musala azo lota bazo welela bazo bunda ka ndenge bazo kota babi tona surtout ki na pongi na na magasin na bi peut-être makanisi lokola banana yaki na kaboli bango bitumba trop peut-être des autres na bango na ekotinga na mutu afani ne yataka évangéliste mo so pe prophète makelele je suis live ceux qui prophète parlez doucement ceux qui prophète moko abandaki ko les kaya télémini bonjour maman bonjour maman na lingi to discuter mokie naza prophète ça se présenter naza prophète kingandi boyna bo mama lobia abi mama na koko fanda to solo mama na zikiti abengi mwa musana na na kiti ba pesi prophète abiba bonde la ba bonde abi mama nazo leka na zai musika nazo mona ndaku na yo désordre na ndaku na yo nazo mona bana na wa basimi bale ba obunda bazo bunda mais loko bana na omi bale bazo bunda bazo welela nde mobali na yo mama lobi nini alobi oui bana na omi bale bazo bunda nazo mona absence na yo na ndaku nazo mona absence na yo na ndaku nazo mona siko papa aza kokota na ba chambre mi bale akoti na shana butu akoti na chambre oyo ya mwana na yo ya mwasi ya mukolo
soka bimi na chambre mwana no mwasi ya mukolo akoti na chambre mususu ya mwana na yo ya mobali. Problème bango ba uwe alobaki na oteke ba uwe la mobali no alobaki na lobi problème obana no bazo uwe la nzamba bazo la kisanga ke mobali na yo akotaka na chambre ya mwana no ya mwasi soka asilisi na chambre gauche akoti na chambre droite. Pasteur wana soki prophète wana akota na ndako na bango te. Mais ndenge explication ya prophète Nathalie na biso azo lobela to tapoter Nathalie Deol, Anido, Elisabeth, to aider live, to tapoter la famille, to sécuriser live. Et là que zo bundisa bango eza ko papa nenga kotaka na chambre gauche, soka sika na chambre gauche le même jour, le même boutou à côté sur la chambre à droite. Maman na bina vandi nie na yoki prophète na lobi tina suka. Mais makamunyo surtout prophète na lobi loko elekelinga à côté na ndako na ngate. Mwana musala na ngai chambre na ye ezalaka na gauche. Mwana na nga mwasi chambre na ye ezalaka na droite. Ba porte chambre na bango etalana. Mais prophète wana kuku alobi makamunyo so mais précision. Oya pesa ki ya chambre ya gauche na chambre à droite ya ngunde le bangisa inga nzambe. Alobi papa ya solo alobi abili ya solo. Soko zongi na ndako koloba makambu 10 11 te. Tuna bango problème nini obino mbale bozo wela likambu ya chambre ya gauche na chambre ya droite. Et puis tango zo tuna bango makambu wana mobali no fo azala wana. A des fois la famille tozala libala bosembo tolobelaka mingi ba conséquences oyaka na libala. O mona ndako kitoko me mwasi mukolo ndako abimi andimi atika ndako ezala basi mususu bakanga munoko akangi na munoko abimi yoko mona ndako kitoko ezana mwasi te olobi nde la kota kuna oyebi te muninga abimi na ndako wana pona nini tozana kati ya libala bosembo tolobelaka libala tolobelaka ba makangu te tobeta lisolo ba makangu te tobeta lisolo ya babalani. Conséquence ya mariage bolamu nango na mabe nango ba avantage ya libala na ba désavantage ya libala to tapoter live. Maman na biso lobi jour ango na zando ezalaki moi makasi. Prophète wana silisi ayebisi maman wana que Dieu vous bénisse. Zala mwasi ya mayele oya koyeba ko sauver ndaku na ye. Nzambe apambolonga na kei prophète na senga ni J ni 1 euro ni 2 euros ayaki ka kotika message aki mama na biso na zongi mwasima muke tango akeneki kosala opération mama akomaki ni amataki niveau mususu ya ba prière parce que mama na biso ayebaki ke vie na ye eza na ekokoza la peine na danger par rapport à opération oya lekaki alobaki opération ezalaka vraiment mabe makasi. Opération ezaka vraiment na ba conséquences. Maman na biso andima kite kenenga keya kokozonga. Et puis papa na biso penenga tikala ki wana andima kite ke mwasi na ndenga keyi akokozonga. Ne sika wana papa na biso alinga sa nifa koma te intercesseur. Intercesseur ya mwasi na ye mutu alingi mwasi na ye. Alinga beta mabolongo alelela nzambe. Maladi o mwasi na ngazo bela opération mwasi na kikosala. Bato belé bakufa nango. Ezalaka pena la chance mingi te pour mutu abika na opération wana sala mwasi na nga ngolu. Mais ne sika papa comme intercesseur. Papa koti sinde désordre na ndako. Ayeba kika peut-être ndenge mwasi akei mwasi akozonga te. Mutu oyo zolala de mbeto moko bozo partager lit, bozo partager vie. Est-ce que yo okoluka kokufa na ye? To yoko lukande obenda ye azala vie. Ba mama ba papa. Ba papa obobala kabiso. Tango tokendaka na babala nikuna ba yebisa kabiso pour le meilleur et pour le pire. Toti que la diable portité. S'occupe de maman. Olandi histoire au bien au tirer leçon quelque chose au tirer na katia témoignage oyo. Témoignage vrai. Yo penengo vandiwa nozola nangai mama Rite Okito. Okutana na makambo ebele na vie na yo. Benga mama to na sena 07 53 38
85-20 okobeta pe témoignage na yo soko kozala capable ya komata yo moko okomata mais soko kozala capable te je suis là pour fortifier les enfants de Dieu je suis là pour chercher solution mabale ezala teni mabe ezala te bapapa bazwa en garde bamama bazwa en garde une femme à distinction aza mwasi oyo amemaka prière une femme de distinction aza mwasi oyo akotisaka prière na ndako na ye une femme de distinction aza mwasi oyo atalaka ndako na ye ezokufa te alukelaka ndako na ye solution soki ezokufa ezopela moto alobi moi ezalaki makasi mama ntango papa wana atelemi ake naoki vertige motu ebaluki navandi na kiti na bi nzambe nauti na maladi ya makasi permettre nga visio koza na besoin nga nakufa te likambo oyo te oyo mobali na nga asali yango nde koya koboma ngai abi navandi na kiti nakomai na baniveau ya bapriere moko depuis maladi na nga adefa nzambe alinga ata mosusu tokutana na basituation mosusu mpo toyeba kosurmonte na basituation mosusu peut-être l'éternel m'avait épargné nakei na maladi wana mpo nzambe avandisa ngai na se ya makolo na ye mpo ntango nakozonga peut-être so nayoki makambo ya boye nayeba nde nini nakoki komema yango soki nazalaki na niveau ya bapriere oyo nakomaki nango te na mboka ya Canada mama makambo ekutengaka nde nazali na nga mafu po bapekisaki ye na masanga nanu po azali moto anaomela trop bapekisaki ye na masanga par rapport à état ya santé na ye epuis kobanga liwa nde emema mama ya biso na bonzambe kobanga liwa ntango ye kobika tellement nzambe asakotaki atikali na bonzambe nzambe aza na ndenge ebele akobengela moto abenga bato mosusu na prison abenga bato mosusu na maladi abenga bato mosusu na choc azwi yo bana azwi yo nyonso abotoli eloko moko boye ya valeur oyo bande kolinga mingi eza kaka façon ya kotire attention na yo. Que Dieu vous bénisse. Pesanga amen à bien aimé pesanga amen à bien pour avancer ngamo lelo na lali bomoni na bandi prière retard lisolo etourné nga na mutu etourné nga na tiens na isi nzambe si c'était moi est-ce na linga na réagir lokola mama oyo alobi to ume na mbali na nga to sali 32 ans to banda bana mike mobala liboso ya vie mama tolo na sendenge na zawa na tikali na mibali to moni mobali na nga banda to banda na ye bomwana na quartier to koli ensemble to sisi classe ensemble to studio ensemble ti nga na komo kata ballon ya moko ya ndambu na table na banda ki na dépoté ayi mama to na se na banda ko kata ballon na table nzamba sungi mobali na ngai kozwa musala oyo ya banki ya usala na banki comptable ngala kata ballon na longwe na 2 ballons 3 ballons 4 ballons na kokoma na 10 na bi bon fona longwa na mesa na kota dépôt na kokota dépôt tinde na koma boy avana ya poto na ya kovanda na mboka poto na koma ina plus de 5 mabini ya ballon pillage mtezongisanga maboko pamba pillage eleki na Congo nga naza na poto balakisanga tous les 5 dépôts bayiba yango moninga na tikala na poto wana nazongi sima papa na biso prophète asololi na mama telemi mama vandi asengi mai bapesi mama mai mama meli akomosenga nzambe apesa kimia na motema nzambe pesa kimia na motema na po prophète wana bondelaki mpona ya vakende asengaki nzambe asécuriser motema ni apesi mayele femme de distinction lelo tokolobela femme de distinction mwasi ya mayele mwasi oyo amonaka lipamboli ntango ekoti na ndako na ye alingi asécuriser yango mwasi oyo mpe amonaka diable ntango akoti na ndako na ye alingi atelemisa diable atia ye na porte po akanga porte. Mais loko moko mama Anna tolo na se pa prophète wana alobai nanga albi soki okondima kotika na mwana musala na yo il faut luka ba délivrer
Et là, on a nina mentionné, na ina lobaya, tout tapoter, non, c'est ta courage au santé, pour besoin tapoter, tout tapoter live. Tout sécuriser live, la famille, tout ça, belé, tout ça, moutata, moko, ata misatu, bakoti, kala, on a te batapota live, s'il vous plaît. Tout ça, tia cadoté, tout tia le côté live, kaka ngana osenga ka tapotage, sécuriser ka live. Cadeau, nzamba pesa anga de aba cadeau. So, pesingo zo bakisi, na o déjà nzamba pesa anga. Mais tout sécuriser ka live, bakata biso live te, live na biso les bien en succès, s'il vous plaît, la famille. Tout sécuriser live. Prophète a tiré là qui est le numéro. Maman biso alobi na zongi ndako. Na loba elo côté. Na tuna mobile nange elo côté. Na komika na tuni mwana nga musala so lambeli papa alobi na lambi. Mobile nanga ye na poko na servi ye biloko bien allié. Alobi na vanda na likambo wana motema na loba elo côté na changer pa attitude na ngai te. Na senga ki pena nzambe apesanga maeli. J'avais compris que na simananga porte fungwamaki. Et puis prophète a mentionné lobi soki olingi mwana musala na ondengo lobi nanga ke obanda na ye mukie. Il faut lukela mwana musala na o délivrance. So lingo vanda na ye. Bien aimé, eza na batu musu to vanda na bango na vie to kola ensemble to lata na to lia. Aza mutu misala mabe. So nzamba fungoli o misu te mwa yo yeba te kaza misala mabe ezate. Tango yo oza no mafu oza na litoko luto ya kofungwa mate. Oza na misu ya kofungwa mate po mona makambo eza na molili. Yaya okovanda na mutu ya misala mabe mutu azo détruire yo. Ye wana aza na misu na yo me yo ozo luka musika. Yango to senga nzambe akota na kati ya bafoyer na biso, nzambe akota na mabala na biso, akota na bandaku na biso, nzambe akota maman. Une femme sage bâtit sa maison dans la prière. Une femme de distinction. Amona kalipambo litang ekoteli na ndako. Une femme de distinction. Amona ka malédiction tango ezokota. Une femme de distinction a observaka. Attentivement. Avant d'appeler tout à l'ikababi, non, c'était pas comme ça. Maman a vandaki. Avanda zomi tungisa mazomi tuna ba question na motema. Alors bato mi bale ba mwana moso mutakoli si mwana nanga. Ba koli ya mtamema kaya changer ba kushi chi mwana le akomi mama munene boy mama o akoli boy. Ndenge nini na kimukolo boy kana déplacement nanga ya 8 mois. Nazonga nakuta bango kitama ta mwana nanga zo supporter sous moi musala te. Mama na bane kotela likamona attentivement. Sérieusement même tellement maman oya zo konza ndako azo luka yeba nyonso nzamba mona ki souci na kati ya motema mama atindeli ange. Maman na bengi si prophète samedi mona ndako. Aloba te asana likamona 2 semaines. Bana baswana ka bapotana ka akabola banka bitumba mobali pazo yebise nazo yeba te banoyo. Bando kenda bakoma kaka boye nazo yeba te lokwa yo moko ye zwa soin na bango. Le cœur de l'homme. Tout apporter live la famille s'il vous plaît. Tout apporter live s'il vous plaît. La fille de chance. Merci pour ta présence. Tout apporter live. Tout apporter live. Tout sécuriser live. Live est qu'on fait dans niette sans tapotage bien aimé. Ba okata biso live. Tout ça là mam nombre qui y a tapotage. Tout sécuriser live. Maman bengi abengi si prophète ayeba sololi ayesi prophète alobi naza na besoin osala selile na ndako sola ina mobali na nga na lobi na yebani na mosala nzambe moko banda kala aza bien naza na besoin osala selile na yo na lopango eza munene zo ata kote ya sima banda évangéliser na yo dalingi prière ekoma na kati ya ndako na ngai. Prophète a bien maman merci nzambe kaka moto atie yo lipamboli mpo na biso po tozosambela déjà
Parce que osambela ekomi mukie bato bakomi mwa ebele osali biso bien tolongwa kaka kuna mpasi tozosambela na mpasi tobanda susu elili mosusu eglize eza na moke tolongwa kaka kuna mpasi tozosambela totia adresse ya mama abi ok bomema eglize awa ndeko na biso balongwe mpasi babanda osambela bakomi osambela na eglize na lopango ya mama wana priere ekomi oya wana bana quartier mosusu mpe bakomi okota priere mama nakomi koinsiste aokata mosala nokiso eza priere ezalaka mercredi na vendredi mama mercredi na vendredi akata mosala 12h azongi ndako ase prépare 18h ayebisa mobali na kozonga 17h30 bakoti priere bakomokota priere mama vanda na likambo wana mama femme de distinction il faut ozala na motema monene avant ya kozwa décision il faut kotalaka makambo na misu ya monguna ayaka mpona kodétruire yokanisi monguna azosepela kimia oyo oza nango na libala wana mwana oyo oboti ovandi na ye akomaka kokende na papa na ye eske okanisi eza na voie normale mwana mosala oyo ozwi mokie mobali no ayebi ke wana aza mwana mosala mais mobali na yo akomi kokende na mwana mosala est-ce que tu trouves ça normal eza anormal il y a quelque chose oyo ekoti na kati oyo yo mama avant ya kozwa ba décision avant ya ko relever défi il faut vraiment kosenga sagesse epai ya nzambe il faut kolukela ngo na solution na molimo nzambe alakisa yo ndenge nini yo koki komema likambo oyo nzambe alakisa yo ndenge nini yo koki kobundela likambo oyo parce que soki omemi yango na kanda outiliser déjà arme ya diable il y a rien essaye de regarder soki outiliser arme ya kanda T'es vite, tu commences à quelle heure? 8h. On est déjà 8h. Ce qui utilisait arme à Kanda, la fille de Dieu. Papa Trésor Piana. Ce qui utilisait arme à Kanda, ou utilisait arme à diable à Zuyo. Balika makamunyo se comme la rabiso na couple avant ya ko réagir. Il faut luka solution na yo moso moni ko luki solution aux 8 au luki nanzambe solution aux 8 là au kokozwa décision. Maman tu prière comme prière démontre maman la likamwana motema pusana ka liboso nzambe maman lela ka pasteur ko salisa évangélisation ya makasi ba ko sala séminaire maman à aider séminaire wana na ba fiche na makambo ebele ba yo sala séminaire munene séminaire wana les cas qui bien parce qu'il plus de 4-5 pasteurs ba pasteur ba yaki ba palaki sur le mariage ba solo la ki bana mwana na mwasi akoma kokota prière na lipasa na ye mwana musala pa akoma kokota prière ba utaki na jeune makasi prière wana les séminaire ezaki ya une semaine. Maman lobi muta kolia te maman zo lukela bango délivrance mais na stratégie. Tu peux me faire le thé avant de partir? Merci s'il te plaît. Maman a komi ko luka délivrance papa parce que maman comprenait ki oyo ngana obota te bano ma paso ba bana nzamba pesinga lipamboli mobali oto utine musika mwana musalo pe azaka mutu azape munzimi siko soki na sali lelo na décider mabe na siliki libale kufi bana na ngami bale bakei mwana musala na yebite na otika la nini nazana mutu te bato na bango wana na mekano explication pa nzambe yano na délivrance na ye nzambe ye moka yano na kanda na ye ayeba kolongola nani akotika nani akopekisa nini nzamba kosala nini na yana lo panze po mama maele silaki forme de distinction. Alors bien moni déjà diable a koti na ndaku nanga diable ye déjà komekanga diable souci na yatika nga maboko pamba na kosala nini mikolo nyonso basololaka na pasteur
basololaka na prophète baza na prière particulier baosala mpona papa baosala mpona bana na mis na nini baosala mpona bana bakoti séminaire yaya landa lisolo Dieu ne dort pas bakoti séminaire dans les cycles. Je sais mais je me sens aïe mets ça ici en haut là non nzamate Pélissi et bi maman était non ça sort plus. Ça sort plus maintenant. Ouais. J'ai le thé dedans. Mais ici qu'à côté. Séminaire ici, il y a une semaine. Que Dieu te bénisse. Moi aussi. Amen. À tout à l'heure. Hein? La famille, toi, t'as porté live co, s'il vous plaît. Bana bandok in the classe. Vous avez prié? Ok. Basisi prière, balal, babutu nango bake ba matina mbetu balali. Moi c'était la kana katikati ya butu mubala zola musaye. Mama la mukana na besoto solo. Pa prophète ayebisa ki to obondi la nzambe. Toko yebisa nzambe, soki vraiment ya solo eza komba o ekotaki na ndako na yo ye po détruire ndako na yo. Ton mari, mobali na yo ye moko o yebisa. Louange donne-moi le thé. Calvia a oublié le thé. Ye moko mobali na yo akovandisa yo akoyebisa o makambo nyonso. Mama Monica mobali abengi ye alobi asala beso basola na katikati ya butu. Mama alamuki bafandi alobi tobondela babondeli. Mabala moko mobali abandi koyebisa mwasi na ye limbisa ngai en tout cas limbisa nga vraiment limbisa nga zwa pene espace na motemo limbisa nga mwasi abi ah papa na ko limbiso na nini ba ko limbisa ebele boloko nini oyo sali nga na yebi yo bien na yebi yo zaka muta ya sambla te so sali likamuka mabe na koyeba likamu nini oyo sali oyo zo senga nango déjà ba pardon ebele boy likamu nini osali. Et si moi si na lobi limbisa ngai diable akoteli ngai na sala eloko moka mabe na yebi te soko kolimbisa ngai na kosala soko limbi ozwi chance de kozwa pardon na motema na yo soki nazwi chance ya kozwa pardon na motema na yo na kobandela yango lisusu te ni na libanda ni na kati na otikala kobandela yango su te nazolala te nazozwa kimia te mikolo nyonso tu nazomona mwana mobali moko azolala alati rouge azoyela nga na ndoto azoloba nga loba vérité so olingi ozala en vie loba vérité puis longwa na voix wana so olingi ozala vie abi na beti ndoto okara ekomisi ya de trop mwana mobali wana ayelaka nga na ndoto alati rouge ayebisa nga kaka nzambe alingi yo mingi soki olingi ozala en vie faut renoncer il faut yebisa mwasi na yo makambo ozosala faut renoncer. Lelo nalali te nani nakangaka misu depuis tobandaki séminaire premier jour à séminaire mwana mobali wana abimeli nga pendant 7 jours elandani namonaka elongi na ye te namonaka moto elati rouge namonaka ti makolo na ye ntina mapeka pantalon ya rouge pile moko boye ya rouge ayaka na ndoto nanga mikolo nyonso tosoka na mekolala azoyebisa nga lamuka ayebisa mwasi no vérité so olingi ozala vie loba vérité nakoki te nakoki kokufa na makambo ya motema te nde tolala boye okomona nga peke nalali nalamuki te. Louange, ramène-moi le thé. Donc moninga boye na skwela ki likambo moko boye tangu yo kendaki na traitement na comprenaki te moko mususu na fandaki na uteki libanda na baninga tozwaki mwa verre l'air na koti na kutaki mwa na fungoli ka ba porte nde na contrôler bana so balali na kutaki ya biso mwana mwasi alali na ye na kuti pe mwana biso mobala alali to na koti na chambre ya na fungoli chambre bonne na tela so pa lali papa bango contrôler bango na kuti bonne alali mabe bonne alali penda na nini na kilote ya se loko likolo ezate position azalaki nango to na fungoli porte. Donne-moi les coups. Tant na fungoli porte na kangaki na nga nazongi na chambre na oki kama eloko mo ezobenda kaka nazonga nde nakendaki na chambre wana nakendaki kokwea na bonne
ngamola na salaki yango une fois na lelaki makasi na butu wana na baki na kokoma boyoka asama mibali ti mobali wana penda aza mobali donc mwasi na ye banda yeba mobali na ye na vie première fois yoka masolo abongo puis masolo yango bango esalami ya grave na ndaku na bonne na mwana alobi première fois nakendaki na bonne deuxième fois tokei na ye lisusu banda nakenda na bonne na kopona te moko mosusu nakanisaki lokola nga na okende na bonne nasutuka boye na ande liboso likolo ya mwana biso mwana na biso mama mwana na biso wapi lipasa mabi papa lipasa to mobali akomprendre réaction mwasi te e réaction ya mwasi na ye ebangisaki mobali mwasi pose osi ota mama ayebi likambo wana 4 mois 4 mois mwana mwasi wana ayebi likambo wana azoluka na kosala nini aluki bapriere aluki basa donc prophète wana ti ayaki pembeni ya mama wana ayaki nde na lisungi ya priere mobali azoyoba na mwasi akuti mwasi bien posé mwasi posé nzambe asa sécuriser cicatrice nzambe asa apaiser motema mwasi nzambe apesi solution na suka nango nzambe apesi solution na suka na yango nzambe apesi solution aluki deja nyonso tu ye moko nzambe asasali nyonso papa ti azolobaka na mwasi na ye bongo ayeba ye kaka mwasi akoki kokweya ayeba ye kaka mwasi akoki kosala arti moko boye nzoka mwasi ayebaki na ye makambo wana banda kala alukela yango solution ti atinda priere ekota na kati ya ndako par rapport à likambo oyo mwasi amonaki emeli bango na ndako mwasi abaki mungu na koti c'est pas problème ce n'est pas normal mungu na koti na ndako na ngai biso bamama toyebaka yango mibali soki bozawa bozolanda biso soki bozawa bozolanda biso mwasi nyonso azopekisa eloko moko boye mwasi nyonso soki azoloba no eloko moko boye il faut yoka mama ayebisaki ye ayebisaki alobi kokontrolaka chambre bana te soki okontrole chambre bafille ya garçon tikanga moko na kontrolaka bafille kokotaka na chambre bafille te kokendaka kofungola chambre bafille te soki balali atala na moi kofungolaka te poso bana balali na butu okobeta porte te papa na butu bakontrolaka bana bango peut-être mwana pa zongi te eza pe mabe te mais akweleli ka ber parce que mwana musala azalaki bien te mwana musala baumeli na ye yaya mutu musu akoya kodétruire foyer na yo akoya mbala moko te adétruire yango mutu ayebaka kodétruise mutu aza mutu amaîtrisaka mutu wana aye pena avandi na bino amaîtrise bino ayebi bapour ayebi bacontre ayebi ke mobali azalaka boye mwasi azalaka boye bana bazalaka boye bokovanda na ye mbula na mbula mutu azodétruire bino ye wana boyeba te bobi toumeli na ye 15 ans mpo ani adétruise biso na ebandeli te aya odétruise biso na kati alukaka yeba bino mutu akoboma yo mutu akosala mabe aza mutu ayebi yo mutu ayebi yo ayebi ke alamukaka 4 heures ademaraka voiture na 6 heures amelaka ti na 8 heures abimaka à l'air boye soki abimi apres na nsima air boye azongaka air boye na ta ya vide nga na kosala opération na nga to tapoter live la famille tapoter live etelemi to tapoter live s'il vous plaît mobali alobi asilisi afukami abi na mwasi ne kotika nga te ça fait 1 mois et demi na olota moto ya rouge nayebi te moto wana rouge aza nani nayebi te moto wana lolata rouge azolukela nga nini mikolo nyonso moto wana yaka koloba na ndoto na ngai Dieu peut te défendre yaya elo mosusu kosalela ngo désordre te nzambe ye moko aye kodéfendre yo nzambe ye moko aye kobimisa motu na poisa il est capable de tous ces dieux là oyo tosambelaka bible elobi alalaka te animbaka te eza na eloko moko te ya elefantiere na yebisa ebino oyo eleka na nsima mokongo ya nzambe eza te mwasi ayebisi ok tobenga siko problème te mwasi pose ezolekela mobali ayebisi ye problème te na nzela nabenga prophète tozwa rendez-vous na prophète tosola na prophète bien mais totapote tala place nombre touti tookita okoza motema mabe boye motema makasi ya kala na tapotage et la famille c'est la parole de Dieu tout tapoter live s'il vous plaît
Tapotage eza passe ozali wana téléphone na yo passe ozotala nga ozosala ngo kaka boye ozosala boye mbala moko ozotapote ozosécuriser live bato baomata touti na plus de combien de personnes tokomi na combien de personnes s'il vous plaît ozosimba kaka téléphone na yo boye écoutez eloko te osala partage ozosala tapotage ya parole de Dieu. Na poko pe prophète mama bengi prophète ayeba vandi ba sololi nde mwasa ko yebiseke na yebi makambo ona na yebiseke ba nzambe muta yebisa ngai ça fait 4 mois ou 5 mois na yebi na nganda ko makambo nyonso elekaka na yebi ya nzambe pa pekisa ngai na déplacer souté na voyager souté ya moni voyage on a ninganda kende wana ya soki ya Dubai soki ya nini na kende ki ngote parce que nazwa ki autorisation te pa nzambe ke na voyager ya soko ko motika vie na ona maboko ya nzambe même ba voyage na yo nzamba bando bongisa ngo nzamba bando yebisa yo ce n'est pas le moment de déplacer nzamba bando yebisa yo c'est le moment de déplacer nzamba bando lakisa yo nyonso to ezoleka na kuku il est capable du tout c'est Dieu là obiso to salelaka bondela pona bana suka nango mwana musala azui délivrance mwana musala eko koma protocole l'église azui délivrance mwana bango mwasi azui délivrance pour maman na comprendre que mwana azani makila na ngati mungaka na mobali nanga mutu toyebi ke mwana aza ya biso te peut-être pe so mobali nanga yeba ke mwana aza ya biso alinga asala makambo wana te mungu na koti po mwana aza ya biso te lokola mwana aza ya biso te ngapi na lingi ko perdre mwana ngai te. Mama limbisa mutu na mutu aza na motema na ye oyo ndenge nini akoki komemela likambo ekomele na vie mobali ya ndima mobali ya kita mobali ya sipria mwasi na ye naza na besoin aide c'est ça genre de l'homme oyo mwasi akoki komema lisungi mobali oyo a reconnaître oui il y a des hommes oyo ba reconnaître kate a bebisi motema muninga. Amen, merci. A bebisi motema muninga. A zokisi motema muninga. Aza conscient mobali wana ki a sali mwasi ne mabe. Mwasi wana aza conscient ki a sali mobali ne mabe. Mais mobali mwasi aza kose babani. Kose entete. Ouais. Azo mona mwasi ne pamba. Azo mona mobali ne pamba. Yende muto a kozwa bolimbisi ya masumu te. Mais muto a reconnaître, même la Bible nous dit, muto a reconnaître ma benaye. Pardon, Bible c'est sa puissance o libéraka. Mobali wana kozwa bolimbisi ya masumu. Moi si wana pardonna mobali mama na pardonna mobali nanga. Ti lelo ndenge na zabwe naza na 62 ans. Mama na lobi naza na 62 ans nde na vandia. Mais so omoni maman ozomoni ka lokwa maman mo ba 52 ans ozomoni lokwa jeune fille moko be 40 ans abina na 62 ans ti lolo to na mobali nanga toza na poto na Canada toza na bana na biso mama pasa mibale na mwana nanga tozalaka bien ya mwasi na mwana nanga mobali tozalaka bien mwana musala nde atikala ta biso tolinga to voyager na biso na libota na biso ye na futela ka endaku alongaka pa nanga kenda kanda kunanga na chambo afuteli tozala na mobali nanga nde na zabo mobali nanga za awa zoyoka nga ndenge na osola na yo tokoma pe kosunga ba couple mususu tokoma omemela bango comment ça s'appelle tokoma omemela bango histoire na biso yango ta on a landaki yo par rapport à ba histoire ou ba témoignage aux bêta vrai et puis ba prière aux mema na simaya ba témoignage aux bêta ndé na préféré ki na toki numéro na okaka ndingo pesa ki ndé na baki na benga fortifier na obala nzambe les couples baza pe na kati na biso ndé to olanda a abi mama fortifier ba na nzambe makambo nyonso teza makambo obuma libala te. Surtout so muninga moko a reconnaître que ya solo na saki mabe na kozongela lisusu te soki muninga a reconnaître soki a reconnaître soki muninga a reconnaître kiti maman yo ko comprendre nini papa yo ko comprendre nini soki muninga a reconnaître o ko comprendre que c'est là qui diable na la fungola qui porte
yango toke na makomi po biso basi toyebaka tango bitumba ekomelaka biso toyebaka tango pe bénédiction ekotaka na ndako toyebaka toza na kati ya mokanda ya 2 rois 4 verset 8 la femme de Sunamite Bible esi biso un jour Élisée passant par Sunam il y avait là une femme de distinction qu'il est présent d'accepter à manger. Et toutes les fois qu'il passant, il se rendait chez elle pour manger. Chez elle, mais moi, je suis mariée. Elle dit à son mari, voici, je sais que c'est l'homme, pardon, cet homme qui passe toujours chez nous est un saint. L'homme de Dieu, faisons une petite chambre haute avec 2 murs et mettons pour lui un lit, une table et un siège et un chandelier afin qu'il retire quand il viendra chez nous. Que Dieu nous bénisse. Ndenge na uti koyebisa biso na lisolo na lobi biso ba mama to yebaka tangu lipamboli ezokota. Tango malédiction pe kota kato yebaka. Bible lobi nzambe alalisi mobali pongi abimisi mwasi na kota mobali. Oyo mwasi na mobali basololaka. Yaya. Oyo mobali na mwasi na nzambe pardon basolola mobali ayokata yebate. Yango boni biso basi tozaka na misu moko boye soki mwasi na yo papa. Azo yebiso fais attention na mwana mwasi oyo. Likambo ya fais attention na mwana mobali o likambo ya oyo muto nazo mona clair te ko bafouer maloba mwasi na ote biso basi to mona kalipamboli nzamba sala biso ngolu ya kufungola biso misu ya komona ya ko comprendre mama na biso femme de Sunamite Bible lobi prophète Élisée abandaki kokende mingi na mboka na bango pona komema parole de Dieu. Mais si kaya abandaki kokomela na couple oyo abandaki kokomela na couple oyo nde couple oyo nde abandaki kotia ya l'aise soki aye couple oyo na kati ya ndako na bango bakoluka kwe moko chambre moko babongiseli mbetu batieli ye alali ayaka mama mutu atalaki mosala ya nzambe atala aisi mobali na bimwana mobali oyo mosala ya nzambe aza saint mosala ya nzambe aza ya solo soki kaka ye awa tango nyonso aya na santaka penza ki aza réellement mosala nzamba solo na moni ndenge avandaka na biso peut-être tokoki kodéranger ye peut-être tokoki kotia makelele peut-être azalaka leste nga na moni totongela ye esika na nsima na biso totonga ndako ya molai likolo totia mesa na kati totia mbetu totia nyonso ekoki na ye po soki aye aseretiraka po ayaka liseki te ayaka likelemba te ayaka toptala ne moziki te ayaka nde koluka nzambe ayaka kolesa bapate ya nzambe esengeli nyonso kupase azali aseretiraka aluka nzambe na kimia mobali te muta remarkaki mama muta remarkaki mama muta remarkaki ya solo réellement mosala nzambe aza ya solo basala nzambe toyebaka na biso bino so boza ya lokuta to boza ya solo toyebaka basala ya nzambe to totalaka bino na misala na bino na façon na bino ko réagir na façon na bino ko sala makambo to comprenaka na biso bino ke yo oza ya solo yo oza ya lokuta yo pena réellement mosala ka nzambe yo réellement so sala nzambe ti yo réellement oza asi na makambo ya nzambe yo réellement banga nzambe to mona rabino basala nzambe to yebi Bible lobi femme Sunamite, femme de distinction. Atali, prophète Eli, ayebisi mobali na a défendre prophète Eli, a défendre bon Nzambe ya prophète Eli pas mobali na ya lobi aza réellement mosala nzamba solo. Et lokonini au prophète Eli a salaki pour être maman na biso sosola réellement aza mosala nzambe attitude ya prophète Eli. Misala na ye, nde ganga kepa mama pour mama loba vraiment ya solo réellement aza mosala nzambe. Ya solo Bible lobi bakoyeba biso na ba fruit na biso bakoyeba biso ya solo na misala basala nzambe to sala attention
esika tofandeli, esika totelemeli, esika tozosala makambo, esika tozo réagir na nyonso tozosala. Alléluia. Mobali na ya yoki conseil ya mwasi batongeli prophète Eli esika moko boye o ya koki kozala soki aye pa na bango po se retirer. Mama mutu amonaki. Mama mutu apesaki conseil na mobali. Mama conseil nini opesaka na mobali na yo? Est-ce que opesaka mobali no conseil ya construire? Conseil ya kobomba bonzambe? To conseil ya kopanza famille? To conseil ya kosangisa famille? Tolandi mama na biso ndako esekobaki détruit. Mobali na kweyaki par terre. Mobali ayebeki kaki o na sali oyo soki mwasi na nga yoki yango libala nange kufi. Ti lelo na moya lelo baza ensemble. Baza ensemble parce que mwasi akimaki na makolo ya Nzambe amonaki likambo oyo komelinga eleki kilo na kosala nini mpona se défendre na likambo oyo eleki kilo mwasi akimaki pa Nzambe soki mwasi alukaki Nzambe te ayaki na problème wana na divagation ayaki na problème wana na désordre autilisaki âme ya diable ya destruction libala elingaki ezala détruit. Parce que mobali pe Nzamba comprenaki que maman ayaki epada ya kimaki epada Nzamba comprenaki que moi solo makambo eleke kilo na ya na oseku Nzamba komi ko bimela mobali Nzamba komi ko bimela mobali Nzamba komi ko mettre mobali en garde Nzamba komi ko mettre mobali en garde mobali yemo kaki ko kita papa bo kita Mama kita, s'il y a un souci, oyebi ke yo muto sali moninga mabe to kita pour te conserver mi bali. Nayebi keza nature ya bikolo misusu te zo permetaka bango bakita libokolo ya liboso ya mwasi te. Mais na domaine ya bonzambe ba criture wana ya bekolo na biso ezalaka su na sens te. Tanto ya bikolo yesu ko mokonzi pe mobikisi ya tokomaka na eta moko boye ya kokita ezala bekolo misusu baza lokola baza maudit. Bikolo mususu na basi na mibali bayebi ko kita te bayebi ko senga pardon te toyebi bikolo ngona na posa kotanga bikolo abatu te pona bango mwasi sa ke loko te eza ya mibali mususu pona ye mwasi aze loko te bandale loti lobi mwasi kotika lozale loko te ata sali mabe mobali wana ko senga pardon te ata sali mabe mwasi wana kokita ta kosenga pardon te mama ozo mikosa papa ozo komikosa ozo luka de kokunda libala yaya mwasi no azali boma te mobalo ayebi ka sali mabe yaya okoti puno fukami osengi mwasi no pardon kofukama wana eza ofukama de genoux te motema no ese similie motema no kiti mwasi no ata likambo eza ndenge nokangi na maboko bi mama pardon j'avais fait na salaki yango limbisanga na salaki mabe na kozongela lisusu te eza tentation mwasi ayebi puissance à pardon il va te pardonner pour pardon na ko déconner et pas na bino mibali na yebi kesaka mwa pasi po mona peleke mobali alimbisi mwasi na ye ta musu mwasi asalaki eloko moko boye mobali olimbisa mwasi na ye bafinganaki mobali aza na kapasité makasi ya kolimbisa mwasi na ye ta musu amakaki respect tango mosusu me na likambo ya mbetu mwasi na yaki na kodekone ezalaka pasi soki ezala 100% ekozalaka na 20% ya mibali oyo balimbisaka. Mais na likambo ya infidélité na bandeli na likambo ya infidélité eza na sur 100% eza na 20% ya mibali oyo ayebi ke mwasi na kene kokita couper place moko mobali wana limbisi 20% na 100%. Mais na likambo ya infidélité na 100% eza na bala basi biso basi eza na 95% 95% ya basi oyo akoki kosupporte mobali aki adekone mwasi alimbisi tozozangaka 5% biso basi tozala mitema moko oyo nzambe apesa biso ya kolimbisa ya koluka espace. Mais basi mosusu lelo bazolimbisa te pourquoi parce que bapapa baza na komikitisa te bapapa baza na komikitisa te sanduku Gaëtan
Que Dieu te bénisse, mon frère. Gaëtan, que Dieu te bénisse. Ba papa bomi kitisaka. Moi si andaku ye muta bombi ndaku. Moi si no ye andaku ye muta simbi bomo na yo. Nandiko avant Nzambe. Na sima Nzambe za moi si na yo. Na sima Nzambe za moi si no na fungolo misu. Na fungolo misu muke. Na kenoka na miziki ya mokili na mondeni. Tala ba musicien nyonso to ya mokili. Oyo ba vande sika moko na basi moko. Na mwasi moko. Malgré azo kende gauche akende à droite. Mabimisa ka mwasi moko. Bomona ke mutu wana vi na ye eza aboyi. Miziki ne eza likolo. Apesi mnoka ba musicien. Po ba baza bato oyo baza liboso na biso totalaka bango biso nyonso. Mais muto azalaki asimbi atiki, aki asimbi atiki. Atala bo moto normal azana un musicien, tayo za la pasteur, oza mobali normal. So oza muto ki osimbi otiki, osimbi otiki, osimbi otiki. Ozwa kimia te na vie na yo. Même na vie sociale na yo ozwa esika te. Ozwa kimia te. Même na ministère na yo kotika la ozwa kimia te. Ozwa kimia te. Musique ne kozala poser te. Même na musique chrétien. Ozwa kimia te. Mama couple buloba lelo baba na nzembo sika te. Couple buloba babimisi nzembo sika te. Kaba nzembo na bango toyebi akala wana. Lelo so ba beti yango esiko santi molimo akiti. Mama couple mama wana na mobile neso ba leki quelque part o santi molimo akiti. Bakanga ba porte. Banzembo mususu Nzambe toyemba ngo ka poto yemba to bina ngo ka poto bina. So olandela openda na kati na ngo mafute yati. Moi si femme tsunamite, mutu amoni lipamboli ekoti na ndaku na ye. Amoni lipamboli ekoti na labi réellement mosala Nzambe aza ya solo. To lukato sale la eboyo, to lukato sale, moi sa luki lisungi, moi sa luki lisungi, batiaka, mosala Nzambe na condition bien. Premièrement, maman s'aimer. Maman so lingi li pambole kote na ndaku na yo, premièrement, c'est sacrifier, s'aimer. Toko kita na se, to suki ka suki na 3, pardon, to suki na 10, to bani na 8, to suki ka na 10. Tant que simba 11 tu qui te nassé, vous comprenez que après l'ipamboli, après offrande, après sacrifice mokoboy, Zamba memara quelque chose. Parce que bah comment qui déjà béni la vie de prière nanda kuna ba. Mosala Nzambe ya solo, na kati ya ndaku no ya tu es béni. Mosala Nzambe abanga ka Nzambe ya solo na kati ya ndaku na yo na kati ya vie na yo yo na kati ya église ya mosala Nzambe abanga ka Nzambe ya tie béni. Oza béni. Nzamba sunga biso afongola biso misu bisika otokendaka. Mais soto okoya kana maboko masala basala Nzambe ya libumu. O basalela ka libumu na bango babanga ka Nzambe te to bungisi bomoi. Bible lobi mafute ko banda na mutu Aaron et ko kita tina se. L'homme donne ce qu'on a. Batongela ki mosala Nzambe ndako. Mosala Nzambe aye. Akomi ko vana na sika kimia. Akomi ko se retirer. A des fois biso basala Nzambe senga kato se retirer. Se retirer na kwa mroboye. Pour mon abola moi Nzambe. Se retirer. Longwana nous na foule. Kene ko lukana nous Nzambe sika na yo moko. Po yo mon abola moi Nzambe. Ba mama bi bezo benga biso aide. Tala moi si ya malamu femme tsunamite. Aluki li pamboli po na ndaku na bango. Aluki li pamboli po na kimia ya ndaku na bango. Amoni koya ya mosala Nzambe na ndaku na bango bénédiction. Est-ce que ngana yo to mona kakoya ya basali ya Nzambe na ndaku na biso ezalaka bénédiction? Koya ya basali ya Nzambe na bandaku na biso, est-ce que ezalaka bénédiction pour na biso? Yo moko pe musali ya Nzambe, est-ce que ozalaka bénédiction na bandaku yo tambola ko memaka réellement kimia?
On me maka réellement vraie parole. Est-ce qu'on me met la kabango réconciliation? Est-ce qu'on me met la kabango yamalonga o bango bako vanda na kimia to yaka na désordre? To yonde mosala nzambo yo kuti couple moko ezaki na kimia yo memi désordre. Okuti famille moko ezaki na kimia yo memi désordre. Toyeba katomona katotala katokomprena katozala maela bonzambe. Tango tozotala mosala nzambo tozoyeba réellement ye penza. Te mutu azalaka ne parfaite te. Mutu akozala parfaite te. Mais ye pena réellement abanga nzambe. Femme tsunamite a témoigné bonzambe ya prophète Eli. Alobi réellement mutoyo aza penza mutu nzambe. Alors, vraiment, c'est un homme de Dieu. A témoigné bon Zambé naï. Bien aimé, toujours qu'il ne soit la présence en Zambé. Toujours qu'il ne connaît pas Zambé a témoigné présence né na bon moyen biso. Toko bon de la mingi te toka na 5 minutes à prière. Toujours si ça na biso na 8h40 parce que je sors là. Toujours qu'il ne connaît pas Zamba sala biso ngolu ba Seigneur, sala ngolu na bon Zambé onga na zanango. Na lilobo onga na te ya kayo. Na musala onga na kendaka kosalela yo toilette na kendaka kosala ménage na église na yo po bana na yo soki baye basala toilette la condition bien na kendaka kosukola église po bana na otongo bakoya kosambela bavanda na esika propre. Témoigner nga bien aimé bondela loba na nzambe alola témoigner yo loba Seigneur témoigne-moi Adonai témoigne-moi Seigneur que réellement je suis en toi. Témoigner nga nzambe alola bien aimé bondela loba na nzambe bon nzambe no nga na simbi bon nzambe nga na landi Seigneur témoigner nga bien aimé bondela iloko eye lisusu eloko so eye ya kapwe kata live bondela bien aimé bondela na olongo na tout tapoter bien aimé tout tapoter live ba kata bondela bien aimé loba na nzambe alola témoigner yo loba mokonzi alola témoigner nga Adonai témoigner nga Seigneur témoigner nga le tout puissant témoigner nga le roi des rois témoigner nga nzambe témoigner nga merci maître Kijo témoigner nga Seigneur j'ai besoin de toi témoigner nga que réellement nazaya yo nzambe témoigner nga Seigneur témoigner nga nazaya yo Yesu tianga mise en part Seigneur nyonso tu ya yo te kwesa mabene me bana ko kwesa nyonso nzambe te bana ko kwesa nyonso nzambe te kwesa mana kombo na Yesu e kwesa mana kombo na Yesu ke de sika bikauki au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth loba nzambe témoigner nga longole la mba noir mungu na tie liboso nanga o mungu na tie liboso nanga nzambe po ete batu bandi makatria limate na zaya yo yawe témoigner nga témoigner bon nzambe na ukati nanga témoigner bon nzambe na ukati nanga pelisa mwinda na ukati nanga pelisa mwinda na yo ya bonzambe na ukati nanga na kombo na Yesu Masia mwinde pela beleme bondela nzamba lola mwinde pela tozala minute mingi te totikali kaka na 4 minutes beleme kene ko bisa nzambe mwinde pela na ministère nanga bino bato bwana ministère efuluka mina nute kene ko bisa nzambe mwinde pela na ministère na yo kene ko bisa nzambe témoigner ministère nanga mwinde pela témoigner ministère nanga bien aimé yoko longa kaka na témoignage ya malamu yoko longa kaka na témoignage ya malamu bible ebisi biso nzambe nde muta simba ka mitema bad asimbi meme mitema ya baroi nzambe wana simbi mitema ya baroi kende ko loba na nzambe témoigner ministère na yo loba Seigneur témoigner ministère nanga témoigner ministère nanga nzamba témoigner ministère na yo bien aimé poussa na présence nzambe bondela nzambe wana loba Seigneur témoigner ministère nanga ikolo réellement que je suis en toi tellement témoigner Yesu Masia yebuka luka témoignage nzambe liboso ya tomba Lazare atombola maboka lobi père po bato nyonso bayeba ke yo muto benga ngai bien aimé tozana besoin témoignage nzambe na ba ministère na biso tozana besoin témoignage nzambe na ba ministère na biso lolenge femme tsunamite a témoigné bon nzambe ya prophète Eli et pas mobali na ye mibali ebele lo balingaka te peut-être moi sina sambela mibali ebele lo balingaka te peut-être mususu mibasala nzambe baya na ndaku na bango mibali ebele balingaka te peut-être ndaku na ye comme lieu ya prière parce que maman osokoka ko témoigner te
ozokoka ko témoigner bon nzambe ya mosali ya nzambe oyo ozali te mibali basi ebele lokola biso tosalelaka mpe nzambe osalelaka nzambe lokola biso mais mobali no aza na yo te biso tozinga olu parce que oza pasteur obali pasteur mais basi mosusu oyo azosalela nzambe mobali ne aza pasteur te mobali aza na dimali ya koreconnaître même ministère ya mwasi na ye mobali aza na dimali ya koaccompagner même vision ya mwasi na ye parce que nzambe na témoigner te ministère ya mwasi yo mwasi oza na ligne oyebi ke yo oza na mandat ya nzambe osalelaka nzambe yebisa nzambe Seigneur va me témoigner chez mon mari va me témoigner chez mon mari mwana mobali loba na nzambe va me témoigner chez ma femme témoigner pas moi si na ke na réellement na za mosala nzamba solo mais bondela totika na 1 minute bondela totika na 1 minute na 40 to si bondela loba na nzambe a témoigner yo loba na nzambe a témoigner loba Seigneur témoigner ngai Adonai témoigner nga Maranatha témoigner nga nzamba lola témoigner ngai Yesu témoigner nga pa mobali nanga témoigner nga pa mwasi nanga témoigner ministère nanga Seigneur kaka yondo ko témoigner nga ko témoignage na yonde Yesu e ko zo esika na mitema na biso na kombo na Yesu to ko senga nzamba pesa biso motema munene lokola mama na biso oyo alimbisi mobali na ye na diter alimbisi mobali na ye na infidélité mama Gladys ayokeli mobali ne mawa to ko yebisa nzambe alola yoka mawa simba mabala na biso nzamba simba bandaku na biso nzamba simba ba couple na biso apesa biso basi mitema minene ya ko supporter nyonso tu beneme to bondeli poussa na présence nzambe beneme bondela loba na nzambe pesanga motema munene nzamba lola pesanga Priscilla motema munene nzamba lola pesanga motema munene Seigneur fongola motema na ngai koma munene pesanga motema pardon ga Chanel pesanga motema pardon Nzambe pesanga motema pardon nga Chanel pesanga motema pardon Nzambe fongola motema na nga Yesu fongola motema na nga longola Yesu ba pasi nyonso ba mertitude nyonso za na kati ya motema na nga longola salite nyonso za na motema na nga pesanga motema munene ya kolimbisa pesanga motema munene ya supporter pesanga espace na kati ya motema na ngai zua motema na nga charge Nzamba lola na kombo na Yesu Masia bene mekolo Yesu Masia pambola biso tovandi nie na pamboli bino na kombo na Yesu nzambe alola nzamba bikama papa to pusala ki liboso na yo na moma oyo sala ki biso ngolu ya kozala na présence na yo merci peut être sangala ki pona ko tombola kombo na yo kombo ne tombwami na tongwa lelo Seigneur na ko tika ba yinge bene nyonso to sangana ki na bango elongo na ligne lelo Yesu kota bitumba na bango bundela bango longisa bango bima molongi na bango zala champion na bango nzambe na kati ya ba foyer na bango na kati ya bana na bango na banda